Donc on a dit la mi balé, soit enlèvement, soit liwa. Alors maman na biso c'est ngozali parce que akufika tina Yesu. Donc libo tata toleli, mais biso ne ba auto tika na bomo itomi bongisa malamu po donc no kutana na ye na félicité.
partager ma wanande ko Alvine na circonstance comme les lieux moi il le bekozani na famille mu ko nyonso le bekoza la kaka baza ba Christ et moi nzambe azana ba réflexe ba payen bazala na ngote parce que moi nzambe non ça y est que liwa izapente là ezo be mabiso na lola donc on nzela mi balé soit enlèvement soit liwa alors maman na biso esengozali parce que akufika tina Yesu donc libota tatoleli mais biso na ba auto tika na bomo itomi bongisa malamu po donc no kutana na ye na félicité merci je vous en prie